Par là, Trio Majesty. Oui, Trio Majesty. Trio Majesty et Zalaki Orchestre, ils ont représenté le royaume triangulaire. Na Katinangope, il y a quelque chose, il y a spiritualité. Il y a Congo. Il y a Moni, orchestre, et Kokai Kokufa. Et Kufa na volonté na bangote. Et Kufa ke batumoko boye, Bouma eloko wana. Oyo azayi goga na Mobutu te, ezali. Tant Mobutu alingi ta olinga pele kina yota. C'est pour Solomon Grand Calais. Mobutu a télopé sa même bembenaye honneur te. Nazoe bon azaki mwana muke. Le cardinal Malula azalaki na Vatican. Aza koyoka ke ebembe ya leki na ye baza kotambwisa yango place ya kochango ezate. Luambo. Azaki musicien. Luambo orchestre ya Luambo. OK Jazz. Eza liboso Trio Majesty. Oh, Luambo bima liboso na bango. Bimi liboso na bango. Mais bango baye basali ba epate basali succès makasi. Luambo bandi OK Jazz tala. Merci Nabao Union Soba Pesabiso Confiance, Nabao Union Soba na Canal Impact. C'est votre frère rendez-vous na Kitata. Encore une fois, Nabanda Kunabino Nabi qui sont moninga déjà bossé parce que biso matière ezalaga. Et là batu musu baya na mondo basana bango comédie, bana bango batu théâtre, ba musu baya bayebi objectif na bango ya kofinga ka batu mais biso to ya pona kopesa matière parce que lobi to kozala te to loba rendez-vous na Kitata. Donc ce bolanda biso na cadre kitoko o na bandal, hein, ba one so bayebi bandal bobi ka immeuble 3000 ans na Balari na Sécoutouré, hein, bana kota Selemba bayebi ba Sécoutouré ba benga Sécoutouré ba croisement wana. Donc na Sécoutouré to mona Oma Lange. Donc ici il y a bien oyo bana bandal tout non seulement que bana bandal bana kitambo bana partout bana kasa ba komo ya wana donc so yeka omona kaka troupement bato parce que awa ko soine za la raté bitumbe za la raté oyo meli kitoko en tout cas vraiment topesi bino ba mbote mingi bisika oyo bozui biso bozolanda biso toyebite so bolanda biso na butu to pe na moi mais toyebika ke bokolanda biso na bosa inte na pesi mbote na vie na nga Zoro Mabiala. Hein, vieux Zoro Mabiala bongo ni motema lobi atigine magamba ko ya ko bimaka na basi atigine bato théâtre kimia robimane suna bato TV nanga na kolobango nini ko bongo na motema malamu mais ezala pe ya solo ya sona yoki so bimina mutu ve en tout cas ozwanga mabeve na eloko lobi bongo ni motema ezala ne wana. Alors émission oyo to sali yango parce que to mona émission moko babengaka j'aime les Congo, je connais les Congo, voilà. Alors, biso siko to sali bino histoire ya Congo parce que histoire ya Congo ils ont baby ça m'a bébélé. Oui puis mundele tango ayaki po a détourner biso lo liboso linga ka effacer ça histoire na biso. Parce que histoire c'est très important à mutu koyeba. Oui baba nani babota yo parce que bilo mutu za sacré. So perdre d'abord référence na yo et si li po na yo talaka histoire moto yeba ke moi na maki bayibi maki ya aigle ba ke pesa ngo soso adoda aigle comment autant bonner na ba soso mais bizali simbarate mo boy ba zo so na ba menace mais babi mukolo mama aigle banda ko leka likolo ganga ka tia tango aigle na yoka ki sona biloko nzo to salaki apumbwa ka matel likolo donc yo place aux arabes sur la place na hotel. Makambo sa resmusa makamna yote. Yoko makaka biso ba Congo, biso ba Swahili, biso ba nani. Muso za makamna yote. C'est pourquoi mutu tout fois on a origine nae, et ça très important. Na habité tous na papa, na habité chinois au fond la biso plateau, nazo sa l'émission nga moté tozana papa Dominique Mabois. Bon ba yebi aza mutu oyo a coloniser monde à danse. Siri wana zo bina soka ba no binelo mayeno na ebisi yo donc on comprendre. Papa Dominique bonjour. Bonjour. Est-ce que santé ça bien? Par la grâce de Dieu. Ah, Batobe singa Dominique Mabo akufa ngabi akufa te photo benga aya po ba mona ko leka susu te ba kipara yo pe susu te depuis pepe kala akufa bokoma na mino abandonné ezaka nini yango. Bon, na moni na sa musique na ba mi surtout biso bato to saka ba robina. On n'est pas comme des brouettes. Je suis pour la brouette pourquoi? Mon temps au tonda. Brouette tu sais comme ça là. Il me massima, ils ont me le rebellé. Mais tant on a essayé de jouer brouette on a abandonné na kati ya mpa. Tant sumbo le beta yoza nda konsu la li no brouette ne pour la mbula za pa biso. To me ba brouette, bo za considérer ba brouette. Ça va aller surtout ça surtout moi abandonné délaissé. Surtout ba bon na ba mo mingi parce que
na banga dominer défendre la sélection danse tout ya mboka biso Congo ba OK orchestre tout OK na bunda bitu pour biso pour ba reconnaître biso ba biso OK tous za kana valeur na biso pour misa biso sala mo liboso izana ba leki passe na baroya to photo bongisela bango ko le baroya bakuta na mo biso kutana ngote en tout cas merci merci beaucoup donc bino bato bana papa Dominique Akufa ye papa Dominique Maboa aza vivant azalaka vraiment numéro ne bo mona ngona se écran na biso na soza na besoin o bengi pona ba concert ba danser obimi le zobina kasi yo mto banda dance wana o makamto ba repère yo mto banda dance ba to banda dance ba ngotaka mta bina pa pepe calé yo bi pepe calé hein bana le bo mo saka na musique donc na éviter alors si j'ai le loto la ma musique notre invité combo ezanani parce que ba okota la caméra pour c'est ça cool. C'est ça cool. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que santé ça bien? Santé ça bien. Kasinde au morning ande santé ça bien. OK, bah toi bien ngaki biso babito ya mayo parce que ozana moi savoir moko oyo ko bénéficier na bana poto bana mokili mobimba concernant histoire ya Congo. Ah yango tolobaki émission autopécie yango histoire ya Congo. Merci. Est-ce que vous êtes capable vraiment de défendre l'histoire ya Congo? On obeta bien. Oui, bon siko histoire ya Congo soki na obeta yango. Na robeta moka kana ngai moko te. Oui. C'est-à-dire onga pe na yebi nde onga na kopesa. Oui. Puisque moni histoire ya Congo. Ezala na omulayi te. Na ba culture nango. Kobeta ngo ezala na omulayi te. Ba mbruya kaka biso to yeba yango te. Tala caméra. Tolo ba momo kitoko ke. Le repère, Asalika qui est au bon, ça le repère. Au total, il repère les fondamentaux. Oui. Donc, si il m'a perdre les fondements, si le fondement est renversé, les gistes, que ferait-il? Donc, c'est-à-dire, c'est les fondamentaux. Même la musique, même musique à Congo. Histoire nango ezalaka nango mulayi te eza histoire mo mukuse la histoire musique eza mulayi to mona neti ba États-Unis histoire ya musique nango uti musika mais ya biso eza nango pena pembeni ka eza nango ka pembeni ya to bani na bato babandango bato babandaki yango eza nati to komi na bafali awa to komi na bafali eza nango ka mukuse comment bato baso koka koyeba yango te c'est-à-dire il y a un problème quelque part aux salariés que bateau baïe ba makambu na bango te histoire na bango ezala toujours chamboulé donc le problème à musique à Congo ndenge papa Dominique Azoloba biso génération na biso na Grand Calais na musique te Grand Calais ku fingana na 13 ans en 1983 akufine kalate alors histoire wana ya na musique te tolongo wana ba tulokola ba Grand Calais bazali na banka misatu o lelo bana lelo so bazobeta musique wana ezonga kana bato wana misatu c'est-à-dire le Grand Calais azana mutaliboso oyo abandi ye azali fondateur ya rumba moderne donc musique ya biso ya Congo oyo soki baza ko lobelango soki bozo ko beta yango tozonga kana Grand Calais c'est ça le fondement oui soto longa na Grand Calais to moni Luambo okomona ka bana nyoso tango nazolo bela musicien mo pe munene nazana mboko tango azolo ba ke rumba o demba tozomona nde Luambo alors tolongwe pa Luambo tango tozobela musique ya tabulei yango nde bana pe bazobeta kaka lelo ozomona ke rumba na ye aena basum jum na ye zaka biloko euti na kati ba jazz asangisi yango na ba rumba na biso awa esali eloko wana ozomona bana lelo omona ke na kati ya orchestre belé omona kaka ke nzembo eza wa Luambo nzembo a Grand Calais nzembo a tozomona biso kaka vieux donc le akufi kalate Luambo pa akufi kalate na 89 nani Grand Calais akufi kalate na 1983 donc eza nango mukuse merci trio moko ezalaki ya musique na biso bao babandaki ngo na ebandeli ko beta biso histoire wana ya trio wana pe nini salaki ke trio wana epanzana. Ah oui, trio zami balé, trio Majesty pesa trio. Oui. Trio d'Asufa pesa trio. Oui. Trio nini oyo. Bon, o signifia kinga élément moko tanto bandé ko solo la, obsenga ke musique na biso na ebandeli nango, bato babandaki yango Congo. Ah, tu parles qui na trio Majesty. Oui, trio Majesty. Trio Majesty ezalaki orchestre ils ont représenté le royaume triangulaire.
na kati nango pe il y a quelque chose ya spiritualité ya Congo oyo yango moni orchestre wana ekokai kokufa ezali ekufa na volonté na bango te kufa kaka mutu moko boye alingi kaka abuma eloko wana ezaki na volonté ya mudon expliquez biso bien c'était quoi l'orchestre c'était orchestre pour nous agrémenter pour nous sepesa bato mais sur le plan ya pays ezaki une influence spirituelle on m'a Marcelo Toloba awa donc Tomoni musique comme musique, voilà. Mais derrière musique, il y avait aussi un esprit. Qui na yo na ebisa ki olikambu ya royaume triangulaire. Royaume triangulaire eza nini? Ezala ki Mbanza Congo, c'est-à-dire Tomoni na Angola. Tomoni Congolien Totila, c'est-à-dire awa na kati ya Congo. Les bas Congo ningo zo mona wana. Na ba Congo oya ngam. Oui. Et donc c'est-à-dire les alliés Congo-Brazza. Oui. Alors, na kati orchestre wana tozalaki na moko obabengi Mario. Abimelaki na Mbanza Congo. Mbanza Congo. C'est-à-dire wana sko Angola. Toye komona moko abimeli awa na Congo Diantotila. C'est-à-dire Saksakul. Oui. Toye komona moko abimeli na Congo Ngambu, c'est-à-dire wana kombo na ye ezali Jeskin. Jeskin. Alors au monique royaume triangulaire wana ezaki représenté dans orchestre wana la spiritualité mo ezana kati wana ya mboka au Congo pour bon matabo kita mboka no zo mona ba Congo ezana histoire monene pour mboka o bango mo pe ba miyebite o pe Congo ngambu ba miyebite OK o pe Angola eyebite OK alors biloko nyoso mundela ebia pour aller coloniser biso akuti biso pe na spiritualité moko boy alors tant que mutaso linga dominer et pas inayo c'est dit il faut bomela yo ba repère abomela la base wana ba biloko ezako simba po oyeba te. OK alors orchestre wana eko bima orchestre wana kufi na volonté na bango te orchestre wana kufi kaka na motema mabe ya biso moko ba congolais. OK donc soki orchestre wana ezalaki ko continuer et comment à niveau moko bo to ko yeba ba vérité. Alors tango zoyo ka mutuloko la neti nani ndeko na biso père a utiko kufa kalate son âme repose papa na biso Verkis tango zoyo nzembo oyo nzambe na ko mitunaka okomona ke na kati ya nzembo wana azo mituna te po ayebite mais azali na boyebi mona kati na ye oyo sikoyo azolinga fungola mutu nyoso aye nango na sens ya question alors mutu na mutu asala examen asala observation atala ndiki makambo ngo ezokende okomona ke basakanela biso quelque part mais mutu wana Verkis obimela wapi obimela na Bakongo Saksakul obimela na Bakongo mutu oyo Jeskin obimela ka pa Bakongo wana na Ngambu Mario pe abimela kaka na Congo mais na Angola. Alors Congo wana na Angola abenda ka pe royaume moko babengi royaume de Kwimbi. Donc c'est-à-dire ezali bandundu wana ozali komona. Bande ko nyoso bazana bandundu na babimeli kaka na Mbanza Congo. OK. Ba elika na ba rivière. Pour ba se retrouver pe na ngambu ya bandundu. Mais pardon, nayoka ke tango makambo to bimana OK ke balobi ke non mukongo nde mutabota mutabandundu donc mutabandundu ekolo bandundu ezali mwana mukongo oyo amonaki akoki na yabi papa nga na bimi na nga na ke na ngai ti nde kokende osala vi na ye kote kuna ye nde abima bandundu mais eloko wana ekozala ya solo po bango nyonso tu babimeli na Mbanza Congo bakabwani kaka banzela bamisusu bake kobima na bango mpe kote mosusu na ndenge bakomi na kati ya Congo. Alors toboyi te autochtone bako sala mais mingi babimeli kuna bakabwani ka banzela ba misusu baye ko bimela pe na Bakongo. OK c'est pour cela moni même na kati ya Kinshasa oyo ezali kaka les deux tribus oyo bazana force na kati ya Kinshasa oyo na Kinshasa ya bango c'est-à-dire tozui est na ouest c'est-à-dire les Bakongo bazui ouest les Batabandundu bazui est bango nde bazana influence makasi na kati ya Kinshasa oyo mutako sayote bauti esika moko mais tout moni baluba pe ba influence makasi ba koti mingi ba azali baluba azali kaka peuple moko boye alingi nde kotambola azali na ye partout
Oui. Alinde kotambola ebiti na nini atambola. Ba pesier pêche te, ba pesier maël élevage te, ba pesier maël la pêche te. Ba pesier donc kosa bilanga. Ba pesier ngote. Yaza na biloko na o avivaka nango. Siko osani, il faut za makasi na commerce, il faut za makasi na ba recherche, atambola nde azande partout ya tambola nde. Mais bazane sika na bango o bazali. Na centre ya mboka na biso Congo. Alinde kotambola trop. Mais les deux tribus wana, les Congo, les Bandundu, en tout cas Kinshasa les influencés na bango. Les influencés na bango. Bon, esprit nini eyaki koboma trio wana ya ba musicien wana nani o exécuta ki mission wana parce que mission to mona ngo bito lingani te biso na biso. Nani exécuta pour que orchestre ne kufa. Bon, et là on a le baboué. To chape mai na monoko te bana ba comprendre. C'est ça histoire. En tout cas histoire beta on ndenge zali. Omoni musique na ebandeli nango avant Mobutu azwa pouvoir. Ezali kotambola nango bien. Batu bazo solola na bango, batu bazo kangana, bazo sala eloko wana comme loisir moko ya bien, po ezali loko eza don na bango. Alors, tango Mobutu aye kozwa pouvoir, nde place musique eyaki kobeba. Okomona ke kaka ba musicien wana ba utaki na tamoko bazaki na ba wana ba conflité moto na mutazo beta bien na kwena yi. Et ça s'appelle surtout bapaya. Musique oyo Congo ezali parmi ba moka o ezana monde et bi musique mais musique ezali belé. Ba kotanga epé parmi. Soki baza 4 na monde oyo Congo ça parmi. Soki baza 2 Congo ça parmi. Donc bokolongo la été. Alors tant Mobutu ayi ko soit pouvoir, Mobutu ayi ko politiser monde ya musique. Il faut boyeba eloko wana. Donc Mutabanda kokota politique na musique c'est Mobutu. C'est Mobutu Mutabandi eloko wana azalaki na ba orchestre na ye. OK. Azalaki na ba orchestre na ye oyo surtout OK Jazz na wana liboso. Ezali orchestre oyo e bandaki ba désordre to na molelo. OK. C'est OK Jazz. Puisque ezali orchestre tant Mobutu a eu pouvoir, il faut abala na. Se marier na bango. Se marier na bango. Alors tant Mobutu a eu pouvoir, a se marier na bango, au moment que baninga mususu ba kokoma frustré. Ba musicien zo ba musicien mais basi ba yebi ba jemo ko zo le kanaka ta politique pe basa ko utiliser bango. Et ko ya ko bebi sa musique na biso. Alors bokabwani wana e ko banda kokola ndenge ba mususu basa frustré, mutu moko boye. Alors akomaki lokola na renseignement ya Mobutu. Pona ko a utilisé ce qu'on a monde de la musique puisque c'est le monde moko et zui batu et belé. Oui, nini zo s'est passé na kati ya batu. Pour Mobutu azwa toujours force à consolider pouvoir na. OK. Puisque les ali milliers ba jeunes, les milliers au batu nyo surtout ba se retrouver confondu, ba se retrouver. Bouti musala bozaka kawana na musique. Alors oya komona pour nani lelo ba beta lisolo ya grand qualité. Vérité ezali kaka moko tokoko bomba yango te. Grand Calais famille na ye banda na ya na ye Malula bazako kana na Mobutu te. Yani Malula c'est-à-dire Malula oya cardinal. Bazale ko kana Mobutu te. Ti Mobutu azo so pouvoir. Papa Dominique. Ozolanda? Oui. Ti Mobutu azo so pouvoir. Moto liboso bien kazala ki na entreprise mo philanthropique c'est-à-dire église. Oyo azayi ko kana Mobutu te ezali tant Mobutu alingi ota kolinga pele kina yota c'est pour seulement ni Grand Calais Mobutu a très pesa même bembe na ye honneur te nazo ba on azaki mwana muke le cardinal Malula azalaki na Vatican aza koyoka ke ebembe ya leki na ye baza kotambwisa yango place ya kochango ezate mais mutu munene ndengwana fondateur de la musique congolaise moderne. C'est lui. C'est-à-dire, nous avons la responsabilité, on est allé l'État, la signature président de la République. Mais Mobutu a salaki en côté, ceux qui bozana babilili, bozongi se bembe à grand cal et bozu archive wana botali, bogomona ke ezalaki na honneur mon côté. Ça c'est Mobutu na ba conflit au bazalaki nango na famille wana président de la République. Donc influence ya Mobutu ya ko Papa Dominique na peut ceux qui par là aux a moi question ya poser par rapport aux Oyoka. Pour ngai par rapport ya musique grand kala banda obeta Mobutu azako sepela nango te
ou alinga qui était kaka na ase azaki na orchestre ne oye a mona qu'il faut à soutenir. Te ya go soutenir Grand Kaleta. Pourquoi? Oh ya zale ka malula. Donc conflit ayena malula nde affecté. Kitati pas les kinaye. Et ko kitati pas les kinaye. Ezali ndengwana. Yo pe ba ko salo mabe na nzela tan sur les kambo grand frère na salaki. Ezali ndengwana mobuta ko pesa ngo pena valeur te. On aura été. Les Cambouana et Salema, Tiomoni, Bembebaye, on a Notre-Dame, Tibake, Kolelaye, pas grand frère naïe, c'est Malou la musique, Azali Kopé, ça va, l'instruction, Bossala, Bossala, Bossala. Maintenant, tu as une question. Oui. D'après au début, le cardinal Malou est catholique. D'après son Mobutu, l'église catholique, il y a un Canadi. Bon, aussi. Il y a un cardinal Malou. Et bon, si ce qui est institution, mon gros. Alors, il y a un conflit personnel. Conflit personnel. Et quand tu as Rolandati na kati institution. Parce qu'il y a Notre-Dame. Koko tu as un problème, tu sais. Koko tu as un problème, tu as un problème. Aroko tango tant que président de la République soli kambo moko ezali soit matanga mo ya mutu munene na kati ya mboka. Et comme ça la kaya. Et puis aussi catholique ezali influencé d'une manière na makamba l'état na ba vote catholique a pesara makasi. Donc atolingi aya à l'époque Mobutu. Problème ezali te papa roya makambo ba kosolo na Mobutu. Et comme ça la makambo nini oyo koyeba te. Donc ba solo makambo concernant cardinal Malula aussi. Bon, cardinal Malula na likambo ya pape. Cardinal Malula ezali lo mususu pape pas zelo mususu. Mais ce qui m'a dit légitimiser eloko moko. A kodien bela peine eloko o une institution moko ezali légal o ezali que peut-être les à niveau moko boye pour epesa et légitimiser eloko na wana. Merci. Tozongi question ezalaki que nani azaki auteur ya kopanza orchestre wana ya trio wana. Orchestre kopanza auteur ezalaki Luambo Makiadi. Toujours Moutamobutu. Ye wana toujours Moutamobutu. Luambo ezalaki époque moko botango trio Majesté ezalaki le président il y a Centrafrique Bokassa Bokassa akobenga trio Majesté puisque ezalaki na succès ya kosakana te Bokassa bazaki na fête moko indépendance na mboka na ye fête indépendance akobengisa trio Majesté na posa na ye abengisi trio Majesté ke kobeta na Centrafrique ba beta na ba place nous soit robeta na kati ya capitale. Alors président Bokassa a rozana sentiment na ye a robenga bango ba vandi a servir bango kitoko mais a ebisi bango ke boko kende ko beta na village nanga. Village wana za na kombo ya Bambara. Eza na Centrafrique. Ezali mboka village ya président enani Bokassa. Bakei ba beti kuna succès somo talaka batu ya mboka événement ya ndenge. Bamona ba mission ba yoka audio sika tala bande ko nga bosa na musique ya Congo te. Ba beti président wana akobenga trio Majesty na makamyo so basana na Centrafrique. Bon, il faut que ça président. Benga ki batu wana il faut ba kende na souvenir mo. Honneur mo boye. Ah oui, ça bango ke non. Bolina sale la bino nini. Au moni lelo ba toi ça na instrument. Na l'époque moko même baguette kaka ya drum o zwango ezaki lo wasana nango te. Instrument qui na valeur moko komona yango boye ezaki lo moko. Le baguette on sait bisa on na nzela ba ministre bazo sala on ndenge na bango. Et puis baguette mo elembe buka na nango pamba pamba. Oui. Na époque wana sogo za instrument eza elo mo wasana nango te. Bato wana bakotala ke tozo orchestre munene mais toza na instrumenté mbala mo eloko wana esali kati na bango bakoyesa président Bokassa toza na posa ya instrument Bokassa abimisa mbongo bakei na Londres instrument na époque wana ezaki meilleur instrument. Ok. Comme on a London City. Donc on a pénalisé tout le monde a des instruments awa, ba Yamaha, tout le monde a ba PV, ba Jibel, bango, banglais, ba ça qui na instrument, on a qui meilleur instrument à l'époque là. Ba américain ba sobe tanango banglais na Europe partout. Ou ba na bon au somba. Ba sengi
asombela bango instrument le président Bokassa Bimisi Mbongo asombeli bango instrument na London City. Alors Batouana bakozwaka instrument ya pamba te président pa bongisaki ba enveloppe moko n'époque wana opesa bato ba dollar ezalaki eloko moko ya blague te blague omona na mutu te apesi bango ba enveloppe ezalaki ya mbongo ebele. Alors kaka ye Luambo Makiadi tant bato wana baye akosala songi epai ya Mobutu ke on a koyebisa bango ke bato wana ndenge basengi instrument kuna c'est-à-dire yo c'est incapable de saler bango eloko te na mosala nyonso oyo bango basali. Bon président kozwango zuwa ebi niveau na bango pe na époque wana Mobutu ezaki eloko mosusu blague te bakokanga bango instrument oh ali bazana bambongo ya dollar bachango na banque bakoswa bango bambongo nyonso to wana bakochango na babanque. c'est vrai bambongo na bango babénéficia nango te instrument na bakangaka yango. oh c'est toujours Luambo Makiadi. donc parlant ndenge lobi ke Mobutu apolitisaki musique ya komaki na ba musicien na ye ti okoya komona même bazaiko oyo même bawenge oyo ezalaki ya Mobutu toyebi ke basada misene bazalaki impliqué na kati oyo bakozwa bon tobenga yango grâce ke baza na politique wana bakosimba bambongo bakosala oyo nyonso bakoki kosala puisque baza déjà soutenu na institution ya numéro 1 mboka. Oh okosimba bango te bamisien mosusu nde bazali wana badouane ezalaki ofele ya bavoiture bamisusu bakomaki frustré omoni ekocrée mpe pauvreté na kati ya musique. Musique ezali culture moko moto akokufa pauvreté. Jamde papa Dominique aza boye aza na bakane aza santé za malamu te faut bapesa bambongo na ye me bazali kaka po azali na kati ya makambo wana akozwe loko te mais soyo komi bato batanga na bangingandi 40e anniversaire bambongo bandi kobima bambongo ekobima puisque baza na kati ya masolo ya cercle wana baza na kati ya masolo wana. Alors biloko wana okomona ke vie na biso lei azalaki ya contact na Mobutu te bazali bana oyo bauti na école ya Grand Calais. ok Mobutu akolinga bango te akolinga te ezali chaîne oyo nyonso tu akolekela kuna bakolinga ye te. Alors eloko wana esali séparation na monde ya musique donc mobulu bozomona na ese banda nango kala vie wana mutu babandaki yango donc lelo nango tokomona na bawenge bazo sala effort mon côté. C'est pour cela moni musique ya Congo ezali musique ya ba pauvre. Musique ya Congo ezali musique ba pauvre mutu bazo ko beta yango moni soki otali ba o ba simbi pe mbongo bana bango ebele ta ezaka bato moko muke professionnalisme ezate na ndenge bazo finga na wana okomona wana ba mboka mususu te peut-être o kaka na banzembo bazo boka ba biloko moko boy bon bakoki kozana monde à concurrence a o kazo beta bien nga pena lukana beta bien ke omona un américain moko boy superstar avandika ndenge na vandi na canapé bayambie na chaîne moko boy abando lobela likambo ya MC Amer alobela likambo ya Bobby Brown alobe tete basana tawana te ta ezate ndenge biso comme Gauthier Sey guerre na bango kozala na kati ya musique pas en dehors de la musique. Ou azobeta jazz kitoko, ou azobeta nini blues ya bien. Bino mokonde ba fanatique na bango nde bondo katalikam. Et puis pas na seulement na mboka na bango mais ti jusqu'à l'étranger ezokende mokili mobimba. Boye bien. Tozo vivre succès à Michael Jackson na Congo. Yebisanga émission nini. Okomona Michael Jackson avant Aleka aloba. Abandi kolobela likambo ya superstar mo lokola ye. Ana tawana te ezana culture na bango te. Eza biloko moko ba esprit médiocre. Yango mute konza musique na biso tele. Eloko so konza musique na biso ezali ba esprit médiocre. Donc yo zonge mambo esprit ndenge Marcelo to me mangambo ak esprit ezaki derrière makamba sap ya papa mba donc yo pour confirmer que musique il pas seulement musique mais esprit pesa na sima. Non, moni papa, mona mokili oyo. Tozaka na deux esprits. Oui.
bato esprit bakoko sepela misusu pe bakoko sepela te. OK. Bato esprit bakoko sepela te misusu pe basepela. OK. Suite ezakini. Te to bani na trio, suite ezakini, trio suka ki wapi, perception histoire parce que ça histoire. Tango apandi trio, bako ba devenir banani et puis yemoko eloni et salami. Tango zo panzango, il était encore musicien ou comment? Luambo. Parce que musicien Luambo orchestre ya Luambo. OK jazz. Eza liboso trio Majesty. Oh, Luambo bima liboso na bango. Bima liboso na bango. Mais bango baye basali ba épaté basali succès makasi. Luambo bandi OK jazz tala. Biso tozalaki awa, tozalaki na Grand Calais, azobeta musique na ye mais bayulu mabiala wana. Bauti na Congo ngam bazali na Bantu de la capitale. Bazobeta bango na ba Pamelo. Luambo kosala nyonso tout il faut benda parce qu'il faut moteur bazalaki mais faut benda yulu. Tant bazobenda yulu bazaki na place bazobeta na bar ya Oscar Kachama. Ezai ko bengi sape Bantu zoya. Mais pour bango pe ba régner pe kuna te. Il faut ba benda bango cerveau moteur, ba benda ki yulu, potaki ba bendi Michel Boibanda, azaki na kacha OK jazz, ba congolais andambo. Donc abandi eloko wana lelo te. Ezalaki ndenge na ye ya kosala ke non OK jazz ezala toujours likolo. Ti suka obeta Vertis. Vertis abandi fanfare na ye wana bano bazokola ba section cuivre. Oui, terme nango yango wana ba section cuivre bato équipe ya ba fanfare, ba clairon, ba biloko nyonso to ba trombone, ba benyo section cuivre. Mwana mobali wana Vertis ayekole eloko na ye na kati ya église kimbaniste. Las ba ekole eloko na ba. Akobenda na ye, akobende ndenge ni. Tango Vertis a école le wana kuna bazaki na orchestre na bango ezali kwa biloko bomo na ba karaoke o ebandi lelo te bazo kendo beta pe na ba ville wana basangisa orchestre na bango moko boye bakenda ko beta ba biloko wana OK jazz pe zo beta pe na ba ville wana esika bazo kenda akoyiba bango yulu pardon Vertis a beta pe na kacha OK jazz. OK jazz ezali orchestre zaki avant Trio Majesty. Alors, tant que tu as succès dans le bango, akosala nyonso tu fa panza. Ezalaki ndenge wana même balanga star nyonso tu oyo. Akotika bango ba renyete. Alors, orchestre wana ezwa ki faiblesse, moyen ba continuer pena na succès ezalaki te. Yo ebi ke Trio Majesty abimisa ba album ebelete. Abimisa combien d'albums? Non, eko le ka 4 te. Trio Majesty na succès wana nyonso. Ba carte blanche so landi ba biloko ya ba bazo azobeta bazanga ba bingema ozolanda biloko wana nyonso album wana eleki nango 3 te suka 4 bakufa et orchestre kufa très tôt bakoka kozonga te malgré babomaka ndenge ni bayaka kosala période moko bona zoe bana bane avant tokota ba 2000 na ba nona so combien wana grand nani pardon mutuloko la saxacool bakosangana na jeskin babetaki mo eloko moko bopewe na poto bazali pe so bazokutana bazobeta mo ba live moko ya ndenge wana mais ezala orchestre ezalaki lisusu te bapanza bango. Bon, sur le plan spirituel obi ke bazali ko incarner esprit moko boye o esenga ya ba étouffer yango maintenant ba étouffer esprit wana kenda libela ou comment esprit yo ko étouffer esprit bokoki ko panza eloko esprit esangisi mais esprit kende kota sur place mususu kende kota côté mususu ba petit ko ba beta musique lelo il fallait ba esprit wana maintenant ce que toi on a des esprits parce que esprit ba laxi biso ya mabe oyo ya Luambo wana ya ko panza wana et yaki pona ko étouffer esprit ya malamu et so tu fais esprit ya malamu mais maintenant musique na biso qui na des esprits maintenant et so tambola deux esprits parce que esprit malamu eza pe esprit mabe eza oui esprit malamu eza nini omoni na ba makambo nyonso tozana wana tsa mokili ba culture bilo nyonso nzamba keli alinga kaka etambola na ndenge ya bien. OK. Le bien il faut ezala na kati ya makambo nyonso yo kasi musicien sokozo bato bazonyo kwa mela yo babeta ke pai na yo yo te muto lakisaki ko wana basse yo to lakisi drum yo to lakisi bato wana balonga na badona bana bandako na bango c'est-à-dire azo tia motema ke na se retrouver pe awa pona le sabana moko na yo ka bato aloba ke
Oh, musique à Calabas, oh, Betaka. Il y a Pamba, il y a Ophélie, loisir, Kaka, quoi, c'est là. Non. Il y a le Kouta. Et ça, le Kouta. Comment? Le que l'ouvrier mérite son salaire. Et ça, qui après musique, toi avant musique. Et ça, esprit, le bas déjà, le Kouana, Kalamoutunion, sur le Kouaka, se retrouver dans le Konaï. Bako Sabinote. Le Kola, Bamemaki, médiocrité, mon arrêt à musique. Il y a un moni, musicien, sur Kalawana, mingi, pauvre. Et ça, Mokomi Balé. Nde bakufa ba omoni pe moi biloko mo etikala bakufa ba pauvre ebele ba yaki n'esprit wana te ke to beta kaka pona ba succès ba mona nga na beta guitare te ça y ndengo wana te bazali na bana. Merci. Je pense que pour lelo parce que les introductions notre invité le nom c'est Sakoul Aza disponible pendant beaucoup de temps dans la chaîne Abisso Canal Impact. Vraiment, ça coule à Kobete l'Abisso historique, il y a Makama musique, Makama mboka, to kota mamba courant. Courant, il y a comme expliquer biso Makama belé non bandande za boye ba courant za sama belé, moi tout ça courant malamu ezate, mais ba président ba promettre biso vie meilleure. Mais courant tout le monde a malongate. Si on a né ba expliquer biso wana, to za na biso kaka boye c'est que mamba ko changer na ngote. Alors ba domaine yo sto wana ko toucher pour na ko yeb saba na Congo, na ba boye ba te ba bozala te, ba bo kanisa ka te boye ba ka pete ke zala ka bongo vraiment aroya ko éclaircir biso na makambe belé et papa Dominique père banozalaka wana toujours pour na komima biso na moi pour y a un musicien il y a zaki wana il y a deux fois bon la papa Dominique il y a deux fois bon on a été parce que ana ka ya santé n'est pas bien té donc cause am so lobby moi muka après mon boye paiement et comme mukuse. Alors, azo que nous réclamons, bambon on est kuna na sokoda kuna ba pesa kate. Loko la pepe kala za na été donc pas moyen. Il y a pepe kala bazo lia donc il m'a trop. Alors yango to sengi na bino bo pesa biso confiance boko kaba. To ça la émission oyo et kubando za la continuité, il y a histoire et puis to wando kota na ba sujet. Donc Jumsu bomo na biso to ana émission mo ya sujet o to ko lobela mukolo wana. Ndeti sujet ba teke umbu yango to kota nango. Après mission bonjour teke umbu parce que to lobelaka likambwana et puis to clore et puis tant mususu to kena histoire ne to kene botomo na musique et sike bande ko kene na et sika lomo makamba luka kene sike sukela kie à part wana pe to kota na domaine mususu. En tout cas merci na confiance au pesa biso ya Rolanda biso. En tout cas to kuté na bino prochainement ou ezaka introduction au to pesi bino pour comprendre makambe belé donc botika ba commentaire na bino na se au besoin na ngo ba question so pe moi likamo to lobi eza bongote ou éclaircir biso ka na se wana mon message. En tout cas nzambe akopambola bino. En tout cas n'importe sur le basuke zanini okoko pesa biso. Bon lilo basuke zali ke na sepel nengo lobi ke soki batu ba moni ke non place wana te ya lobi bongo te na loba ki yango bien e bandele émission na lobi ke na koyeba na loba te na yebi nyonso muto azaka na eloko ya simbeli oyo a mi défendre c'est ça. Et ça émission ya mutu nyonso azana connaissance na ya koya vandi pete ngana lina kutana na mutu na ngapena lobelo ko boy to nazo komela bino ke koto alobi boy. OK. Ce pas PLP a bengi pe biso. Ba bengi problème exact. Merci Balandia Canal Impact to komina suka IVP de marque na Pesiombote ici kozola nangai vraiment bato babi mikolo ezayo mikolo chaîne Canal Impact vraiment di banga. Donc les banques appellent ma bible, les gens à la rabote. Côté qu'on a ba film, côté qu'on a ba gag, côté qu'on a ba histoire, ba émission, ba actualité. Vraiment t'as la débat au monde les acquis ya Marcelo. Biso ba to silisi yango peuple congolais landi à comprendre que papa wemba yemoko asa lobaki makamboana asa talisa ki shungu ke shungu nde yenda za muto malamu mais papa wemba za muto mabe. Ba beti Marcelo mabanga ya pamba vraiment en tout cas tokutani prochainement na élément mosusu ya sika.